mbote mingi na balandi na biso nyonso les amis TV tolinga bino makasi tolinga bino vraiment trop donc ba mbote sika bozolanda biso donc tosengaka bo s'abonner vraiment place à s'abonner vraiment chaîne de yango ya bino oto misana tolinga bino makasi vraiment lelo tozolobela boye lolemo esalaka nini na nzoto mobali totanga ba misala o lolemo esalaka totanga ngo toloba ngo na kombo tobomba te totanga bena nyonso vraiment tobimisa ngo na kombo nango lolemo eza misala ebele lolemo eza misala ebele wana mpenza na félicitaka ye nzambe kumisama asala lolemo yebaka soki oteli lolemo moto nyonso eza mwinde esui eme ezalaka lolemo ezalaka bongo lolemo ndenge eza wana etravaillaka eza na place esui lolemo jouaka role ebele esui eme ekoki koesui yo me maboko ebandi koesui maboko ozwi kaka mobali ndenge aza wana oyo bouti kolia mobali azwi asisi ya soko maboko mwalelo mwakomisa maboko eza te lolemo neza wana permanent ekopangusa mobali no maboko mpe maboko ekauki ekomi etikali bien deuxièmement nzoto mobali nayo auti osokola lamiseka na moto tande wana olongoli bilamba obandi kopangusa ye na lolemo pangusa ye nzoto mpenza partout ekosilama ye mpe kauki lolemo eza wana mpona kosala troisièmement lolemo ezojue lokola tige coton omoni matoi ezalaka sali te o matoi yato mosusu te na kati tige coton eza te na kati wana mpo toza bato ekomaka sali te na kati fo kosoigne yango lolemo ezojue role nango okotisi ba mobali na yo ozosoigne mpena na lolemo matoi vraiment wana azosentir ke te mwasi na nga alinga ngai wana eza combien 3 quatrièmement lolemo ejuaka mpe role na likata mobali mwasi ozwika likata mobali ndenge aza wana na likolo nango wana na rondre nango wana na kati soki ezala mwa libusumo na kati wana lolemo eza wana tela kaka soki ozwi yango na kati osimbi pa likata mobali moi na kati nango wana likolo nango wana libusu wana ozwaka lolemo nokotisa eloko ndenge ememaka mobali aza na bafaso ebele omeme wana nakoplace yango place nini ekozala première position bamibali baza wana baoyokanga baoyo baolanda mwasi zwa lolemo na yo kaka oyo kotisa moni likata na bino nyonso te mpo nyonso wana so tolobi ekomi na monoko ozotravaille tolobi lolemo apamba osimbi yango kaka ozika lolemo na yo ozobalansa yango ka likolo wana lolemo esala misala misapi ya mobali na yo mwini bakatikati awa nga mpona na chaussette akolonga na chaussette na bakatikati ya awa ya misapi awa lolemo eza wana mpona okozwa lolemo na yo doto mosa mobali na yo faut comprendre ke eza ya ngai opartageake na motu te wana napesi pena conseil moni mobali fozala na mwasi na wana mwasi fozala na mobali na wana il faut boyoka onga na oloba poso mobali na wana keke apataka mwa libanda obeti oyoki mamba aloba so olingi nasala kobongo il faut penza tozala pena corde zala na ye wana na katikati awa ya misapi ozwi lolemo na okotisa obandi awa oke deuxième oke troisième oke quatrième okiti ya na se ti ozomata boye na misapi ya maboko awa oye tina sa mapeka amobali no mokoti lolemo eza wana mwine nsima matoi awa basima matoi kama na mama azana mobali na ye so bafai na mobali nazwika lolemo akoti mobali na lolemo litoi eza bazoka te ngasona ba papa tika mwasi nde aza na asanta pa ayeba makambo ke lolemo eza mosala na ofesa na litoi ya mobali nanga yo ndenga bazoka te ya mosusu azalaki na mama moko azokomprendre ke mobali nanga auti kosoka na lolemo nani matoi eza na mai fo nazwa lolemo nanga na sa nini na essuyer mobali nanga na litoti ana sima litoi mobali ezana owapiti ba awa nyonso lolemo eza wana mpona kotravailler mpona kosala bamama bino monégligera lolemo eza nayebi te na place yango na esika nini na baparti nyonso ya corps na biso na moment ya rapport sexuel ya moment kosibana lolemo eza numéro 1 maboko mpo nani te okoki kosiba mpo nde eza so ekosise mobali lolemo eza na kati kotravaille lolemo so olobi ona embrase mobali lolemo eza numéro 1 na temps ya rapport sexuel mpo nyonso ekosala lolemo eza wana oyo bazosibo mobali basibo makasi so omonike mpasi eleki osani obe sentiment eleki osani obimisa lolemo donc fo monake lolemo eza première position
lolemo eza ya liboso etravaillaka tout ezalaka nyonso esalaka nyonso nga sikoyo na napesa bino conseil bon négligera lolemo te eke na bafille ebele lelo ako bacomprendre na makambo te mobali ka boye mobali nakimi ye pama travaille lolemo travailler sala no eloko wana mekana nko comprendre ko nga nazoloba lolobi pa lelo ndi na fandi bide na sala na tala émission akasa ndenga lobi ndi na fandi awa lelo peza na so pratiquer mon atala mama pratiquer obenga nga sima oyebisa ngake akasumi na ngolobaki mama so lobaki esalemi mama vanda na ibanda ko nguruta ye na lolemo nguruta na nguruta ye aussi bien notre fronter lolemo na makasi te pardon ya ba so d'abord peut-être ya ozuka mama ozuka mama bala malembe ozozo e palolemo ndo bandi ko soyer ti do partout moni soko simile osibili kata mobali ozwi na se wana na se ezaka na moi musisa mo etele mabo soko obandi ko ozubi na distance na musisa ne sike bandi na se na lolemo na kote na bapina maboko te osimba mboye na lolemo ozi banda na se wana bandi ko mata na lolemo o matie tu ko bali pele na dibuso na dozu lolemo kotisi na kati mama so papa boyo benga na kasi benga na loba kasi zo kosa ngai pona yebiso ko na lobe nazo déclarer kwa motinda mi na déclarer ko la vie na yo nde na za a sala o mala lobi zwa kaka lolemo nwana banda ko pratiquer na mamna so ngala lobi et servir yo na tige coton et servir yo na sui et servir yo na mamna so sala ka o mala lobi o pesa na raison pe o yeba ke na bolingo lolemo nde za la numéro 1 pour ce que le biais le lemon ils ont pratiqué mambo belé surtout bi le boko c'est ngaka to ngolo siba mobali mais le lemon pour aussi c'est mobile le lemon za na kati pour ça le lemon za na kati on a ça pour ça le lemon on bazo sibo pas si to o sepela o bimisa le lemon dans les lemon za na permanent pour na biso nyonso to sala la mo ba fille propre mobali yo peut-être on zo beta disola le lemon on beta disola pour na ba fille nde ba sala kamo yo mobali faut le cause à la propre pour moi aussi azwa temps azwa pengolu ya kozwa ke abando sisio partout tina bi na lisa pa makolo pour mobali na pour moi so za pour porter na sala te pour mobali faut à la propre vers moi si na yo atel pas mi se pa makolo mobali na eza soin asuko le pension bien Nathalie Simalito ya mobile nanga eza propre na bitu to bité o bolinge mema batu non nga bolinge mema nga lolinge pété poso na moni eza salite o bolinge mema nga no sala moté papa conseil peta pour na bino ba papa il faut boza propre boza la soin makambi nyonso mo sita moya ebike tina ndeti ngabo so na ye okuti mobile nanga propre ana ebité kuna yebité nyese zo lo ba émission te monsieur ezaki ya ba pète o monsieur ba futé na ba mbongwe ba conseil ba tumusu ba futé ba mbongo ba kota na université asale longo pe boison pe bazui pour que biso to pesa no fele to ndolo ba penya sote so za posa ba misusu faut ko benga na téléphone ke boy na za posa boy to pesio c'est ça misusu ya lo telo lemo ezana makambo ebele sala on a tangeza mukie misusu ya makasi ya bien o peno posa no pratiquer quand même dans 30 secondes ou 10 et 15 secondes à pamba on va déjà dans un à comment parler la langue bébé je sais pas bébé tu comment toi va loba no parler la langue tu ko loba et on même ici que on va la commenter le pour la bonne négliger le monter le moza bien le me servir bien na mambe mambutu mambu penze belé tala yo moti na mama ko lamba tala moti na mama ko lamba to zo ka sauce oche goûter la ni le lemon aussi bien la sauce otie boye otie bien le lemon né et sentir que bloque bien bloque bien bien le lemon peut que ce que continue dikata papa et continue de papa continue et sentir que papa na ça bien to ça ma bé ce qu'on prend dans moi ça sentir ça bien moi ça sentir da goût moi ça sentir da super il faut ça la propre papa faut ça la propre bande ba place en autres là tout là na ça en boy il faut moi ça c'est pas quand on ça so yeli moi ça salité papa il va que il faut simbater na osala ko na lobate parce que na salité et simbater ngana yo donc c'est pas la bino makasi na la bino pe ya fort il y a trop et là fort parce que na bi fort peut-être ko za 4 ou bien en 4 ndé na bi fort hein donc la bino ya trop il y a trop conseil hollandais à analyser mi TV donc même la bino bilo ka makasi ki to on ne se yo lukozwa isa le to lobeli le lem le bikuna to lobela bo le bikuna to lobela bo le bikuna to lobela bo mais le lemon nezana faut benga oyeba ke le lemon
ils ont ramassé mon même laissé et ça là le moto il a bis date musuno pardon on est ça et le corps benga na ibisa bino on le biki ah kasia on ba ki le lemo et ça na yoka ki même musuno ba ki bomba na koye biso na expliquer on tenge lo nyonso. OK, merci beaucoup to le la bino ya trop vraiment balandi nyonso to senga ka bo s'abonner à la chaîne la bino les amis TV pour ça jamais déçu. Pour ça la décider bino biso pas décider te décevoir bino jamais te ko ça nango jamais peut te ko ça jamais peut te ko make parce que to linga bino fort bino pour la biso fort am ça tout ça rien bien ou c'est pe ça bino l'autre zo fortifier ba couple zo qui ne liboso ko na biso bien on peut te ko ça la biso baté l'autre ko banda teto ba ça son neni non tu peux ça no ba conseil au lobby ku ne boko lo bana mwana na yo na ndaka na émission moko boye ya les amis TV ba lo baka boye mwana nga atoko lo ba les amis TV to bimi ngo pe yanke na part na yo mama bimi ngo pe yanke na part na papa olobi ke mwana nga il faut boye mwana pe ayoki asalele pe le ba féliciter maman boye bisenga et simbi ko bimi yanke na kwa na yo. OK, merci hello pour les até parce que le bignon so bina bomoni te bima mbano le mo déjà nyo so boyoki pona ngo bo s'abonner ya grave trop pona lelo penza bambote zate ambote zate parce que na kata courant na kata mai avant na zong sa courant na zong sa mai oleki na snack oleki na régie des eaux au fuite la retard na yo ozanango nde courant zoni na mai mais numéro na ngeza plus 243 89 93 149 plus 243